Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, partout aux amis, Bisika Tozali, recevez nos salutations. Bonne journée à tout le monde. Merci pour votre fidélité, votre amour. Ndeko nanpe o s'abonner au tomber na chaîne Nabisolelo pour la première fois. Abonnez-vous et bienvenue sur notre chaîne. Merci naba abonné Nabiso nyonso partout bozali bandeko nyonso bosala biso confiance bondimako kofina pouce na bino na abonnement sur notre chaîne. En tout cas, merci, merci, merci. Merci pepo na ba like na bino, ba commentaire na bino, ba suggestion na bino et tout chaka biso et to zwakango en considération. Merci beaucoup. Na image ndenge bomoni, d'abord pour commencer, na tie image ya capture d'écran yandeko na biso Micho Etoko. Micho Etoko azali épouse Alain Mabana et na compte Facebook naye le 16 décembre 2021 ayebaki na ko remercier belle famille naye akomaka boy. Merci beaucoup à ma belle famille pour le soutien moral et physique. Je vous aime autant que vous m'aimez. Wana Micho Mutu akomaka pona ko remercier belle famille naye parce que moralement et physiquement bazala ki wana pona ko accompagner pendant ba moment naye ya passi. En tout cas, cette marque, il y a gratitude, il y a reconnaissance. En tout cas, ça dit beaucoup. Ce qui belle famille nae bazaki malamute, je ne pense pas Micho akokai ko remercier bango. Pe a préciser moral et physique. Po boyebi mutu soka zo bela en tout cas. Consolation ezalaraka ka ya physique te traitement te médical te mais o pesa apport moral présence nabino maloba nabino consolation nabino en tout cas ezaka grand réconfort pour na muto azobela et de son vivant Micho aebaki ko sala yango vis-à-vis ya famille ya Alain Mabana. En tout cas c'est sur ça que nous voulons parler parce que tomoni belle-sœur ya Alain Mabana au nom de Palmyre Kapita a outi kosala ba déclaration hier soir que comme quoi ba tiraillement ezali, comme quoi Alain Mabana s'impose, comme quoi Alain Mabana aza komi mona au-dessus de tout le monde, il prend des décisions unilatérales sans qu'on consulte bango, Micho pazalaki na famille, ainsi de suite. Soki boke na ba chaîne ya bandeko ebele entre autres ya SD Panama lobi asalaki live nango boke pe na Panouchka, bokepe pa ba chaîne ebele ba uti ko parler likambo oyo pa ya mucho pipe so ibokei boko mona ba intervention et la sœur a Micho a sali ba déclaration nae. Bon, d'entrée de jeu je dirais c'est sous l'émotion. Na cadre wana donc azolo on dirait aza sous l'émotion. On dirait aza ko contrôler penza ba makambunyo sauté et na évité pourquoi sali ba déclaration na posoko landi ba déclaration na ya premier jour, na deuxième jour et ce qui est commis un peu différent. Donc, ma déclaration n'est pas sous cohérente. N'a évité qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 jours. Wana, na boutou, y a jour, Micho Akufa qui poto comme les jours suivants. N'a évité qu'est-ce qui s'est passé en famille. Mais apparemment, elle est un peu paniquée. Et c'est comme si Azoloba un peu en désordre. Ce qui te rolobaneka eloko moko ya mukuse zali que ayeba famille ezali toujours Alain Mabana azalaki mobali ya sœur naye bana bazali wana na kati bana wana baza ko sangisa tous les deux familles et les deux familles baza obligés à vivre ensemble po bana wana un jour bako bala bana wana un jour bako pesa bango bakoko bana wana un jour bako kiko zwa likambu oyo ko senga toujours les deux familles bakutanaka donc et après l'amour, après tout ça, ce n'est pas la guerre, la famille continue. Mais entente tout, et Koki Kozala, bon se mettre d'accord sur certains points, mais il faut toujours qu'on trouve un terrain d'entente. Et pour l'instant, ajustement ya Alain ko délocaliser matanga ko longola yango na makala po amemango na kauka po na bandeko baebi kauka te kauka eza na commune ya Kalamu non loin ya Matonge kauka. Donc pour dire que il a plein droit ya ko déplacer et tant
le garant, le chef de la famille, parce que attends na code de la famille, il y a Congo, topé na code civil, il y a France, le mari est le garant, le chef de la famille. Étant garant, c'est lui qui engage, c'est lui qui décide en dernier ressort. Ye mutu azwaka décision oyo, eza bien pona bolamu ya libota na ye. Tangu Alain a décidé à délocaliser Matanga, à longola yango na commune Makala, à mema yango na Kauka, il a ses raisons. Bon, bien que Batumsus Baroloba, il fallait consulter famille, il fallait, oui, normalement c'est comme ça, mais étant le chef à juger, bon, à longola Matanga na Makala, mema na Kauka, je ne vois pas en quoi cela peut déranger. Makala Kauka, eza nango penza musikate, mais vu musala na bango basalaka, et c'est je pense peut-être ma raison wana ebike na Kauka et que un peu plus facile mutazo kende akoyi ko jongler entre deux tournages à longwe na tournage A tournage B moi temps mort wana mutakoyi ko leka vite fait à tali bango avant di moi muke na matanga pa leki na yobie ba outil tournage comme maton kala mweza un peu centre moi batu bakuta na kamingi akoyi koleka wana ta na retour avant di moi 1 heure après kendaku. Donc c'est un peu, mais je pense c'est dans cet esprit là. Donc na omona te pourquoi il faut aimer ma tiraillement pour makala na commune kala mweza na ngope musikate. Donc pour dire que la famille, la belle famille, il y a Alain Mabana bakoyi kozwango te manque ya respect. Moi je ne vois pas. Et le problème mususu ezali batu ba non Alain azo lelate azo manifester tristesse te. Toyebi ndeko na biso Micho abeli pendant 4 ans. Maladie na ezui 4 ans et les 2 dernières années oyo penza qui très agité sur le net to monaka moi sinetanga zo le kaza ko expliquer de quoi elle souffrait. Donc eza malade ezwa qui temps na ba dernier moment ya vie ya Mamicho médecin déjà ayebisaki bango que bon moinaye ekozala mulai te po maladie déjà ekotaki makasi. Donc dans la tête psychologiquement la famille a été déjà préparée que du jour au lendemain bakoki ko recevoir nouvelle ya liwa to sango ya mabe. Donc bazalaki préparé et Koloba kaza ko extérioriser douleur na été, je ne pense pas que bisonyon se devant matanga to réagir sa randege moko. Ezana bande comme sous balela babalukara na mabele et yana bande comme sous balela na bango calmement to mona rata awa na ba Belgique ba France mundele soki ba na matanga. Oromona ineta ça silencieux mais au moins quelques jours après yewana komi ko kende ba thérapie yewana komi ko salabo asali dépression azong sibo. Donc pour dire que mutu na mutazaka na ndenge na ye ya ko extérioriser to ya kolela kola qui ça passe au azanango. Donc moi cela n'est pas un argument dire que Alanzo lela te avant dita salibo eta zong sibo était non. Alain Mabana pour moi il a agi en responsable délocaliser Matanga là c'est ngaku na mon problème moko ezawanate bien que la famille oui la famille faut balada po azaki moi sinae abala qui donc c'est à lui de décider bon abotoli téléphone donc si je ne pense pas ya Koufi Palmyre ndekona ya Koufi aleki téléphone na valeur je ne pense pas qu'à cause d'un téléphone bokoki ko bendana ata ezaki ya ndekona yo mais ye aza mobali nae ayebi pourquoi azui yango on ne sait pas donc to sukawana kolungate o créer ba makao mususu et kumbana baroya ko tamsusu baroya ko interpréter o mabe tante azolo babo et pona nini peut-être notre papa est mauvais oroya ko botalika mususu o peut-être ezana raison d'être nangote o mobulo ba comédien bazaka na basimi balemi satu bon no bibali na biso nos hommes to ebi ndenge ba fonctionnaka nzambe mutu ayebi motema ya mutu soka azana ba maîtresse libanda on ne sait pas soki pa azana bangote on ne sait pas c'est l'avenir et kola qui s'abisso mais bon na ebité wana aussi wana komi dans ba cuisine interne na bango to ebité ce qui réellement azana basi mususu soki réellement tanda kazaki na micho abanda ko mona bambanda en tout cas wana tokotika la koyeba te donc tonga na kosenga na tous les deux côtés que ça soit na famille ya maman abiso mamicho famille etoko tope na famille Mabana balelango na kimia je crois na mona ki vidéo moko ya bandeko ya Alain Mabana en tout cas une famille
très sage, très calme, très posée. En tout cas, baza vraiment une famille bien mature. Ba grande sœur Yalem, ma bana baloba ki balobi wana za mwasi na biso to vanda ki na ye pendant qu'elle était souffrante et pe to linga ki mingi. Merci à